moni lelo héritier Watanabe passe à la télévision pour dire que ngana yebi et bembe wana te parce que moi koya a aussi pour les la télévision pour le maqueto yebi ete la télé pour dire que moi tout le monde wana to yebi ete mais ba ota la garçon na kati ya ni na micro na podium na bino mote wa ba soba kibete bon aza soba le c'est papier les principal ngana za porter parole ya wingi musika maison mère na uti même orchestre na héritier Watanabe défenseur au suis héritier soit ranga direct la preuve on dit que ngana héritier tout ça identique c'est-à-dire moi je suis le prince aza prince ya royaume archibeshi héritier azali héritier aza un héritier on a dit la richesse notre tout ce qui est moi donc héritier papier les princes c'est donc quand moi je parle de Watayo kaka quand Watayo bangana yo kaka et puis pour Watayo eloko ngefona est-ce que ma qualité héritier pour héritier na lobi eloko ti très bien Zomban et ça que bon passe et puis émission bino bebo wanga ba mona na podium ye pas soye ba ah na bino tala degré bo bisa wata donc ma qualité na bino lo mi ça que on est bon ba so pesa pe ba fanatique raison des Congolais au monsieur Yoti a yebi la vie na ye o ye mo ka ben sa pesi invitation ba ko assister vous comprenez na défilé ya Yoti ya babo moto ezana ba image tout le monde c'est archevêque même de Bobo monsieur Somo Fénéa atenda bango na ya uli opelé la même qui le chapeau na kata dîner so yo so madame ya Yoti afaka pe ngayo o ça la mu promotion ayebi yote ya betani est-ce que Yoti kwa ko ba na plan de sur film pas ba ko beta basuna mo papa chéri ala ta bien vieux mon père ala ta bien ba on tout ba bimisa mbongo ba kota ka ba ga et puis ba on ba na ka saper moi ta na ka ouais ba bise titre na ba yo za ba passeport na ba comment artiste te est-ce que ba cha ba saper ba bolu be ba bilamba ba ngote so il le bien mais ça o lo ta ma tele o to ondima akolo be la bilamba we mi sa ko ba bilamba ba bilamba o to yebi ye modele bibi apesa biso vision ma ba bilamba c'est adon biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazo senga bino bo s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to télé biso bakona biso mesiko s'abonner alors massivement ici ba promis abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Voilà. Bonjour à tous mes fidèles à Anti-Stress Télévision. Anti-Stress Télévision, chaîne actualité, la grande dame. On m'a continué de laisser entre m'a dit la boise de la presse et puis ça a mis soit s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à Baïkeban, son basu de Bakou. Il y a pour le moment pour te dire laisser entre m'a dit la boise de la presse. Oh, ya manula namola itope na mozindo, ming na le côté. Na côté mon coloto koloba esika banso ezali bino bayike oyo ozwi na l'occasion te ya kosabone bosabone massivement na Anti-Stress Télévision bokozanga te mema somalekabaka awa na kotambolaka mose moninga te bongo mabele ya ntangu kokutana ya le prince molobeli ya bana wenge ya papi le prince alobaka tellement bien awa tokomanyola kaka na molai to mpe na mozindo tokolobela mingi actualité ya musicien oyo awata soi-disant akufi me baki bakoloba baspectacle bakoloba ke azali ya bango te tokomanyola mpe na molai mpe na mozindo makambo nyonso koloba système comment je peux dire Adidas Arena tokoloba mpe ranking oyo ekoti na monde na bango bamusicien mingi papa na biso mopao mokonzi na babenge na kombo ya jppiana nde yango actualité tokolobela awa. Merci beaucoup à tout le monde, s'il vous plaît abonnez-vous massivement pour nous amater maintenant sur les caméras awa. Bon, dans la semaine bon, Nadine laissé. Nadine laissé hier mon réalisateur. Alors, ça va tout. Là, ça va être invité spécial. Il y a le pour Yaya. Ouais, bonjour, LSC. Ouais, ça va par la grâce de Dieu, on appelle la CPN de tout le temps. Parce que la sepeli magi na 17 ba sepeli ah ouais ouais
Ouais, merci Nadine, merci d'avoir été dans la mission. Là, tu as un gars pour ça pour t'en arrêter mon bio pour se rassurer le roi de la forêt. On a la mission en direct qui a parlé ou rationné qui a des fois il y a Belgique parce que tu rappelles sur le port de Belgique. On a mis ça là où il s'habille en direct à parler ou rationné à la campagne. Mais tellement toi dans la puissance, la zone dans la puissance, c'est-à-dire na kata résidence taille. Pour tout ça là on a États-Unis, tout ça là on a kata Belgique, toi on a kata France, dans la Suisse. Mais tu vois le bel moitié parce que biso to le baba bien matériel. Mais l'essentiel tellement qu'il y a sur la mission dans puissance, on a bien en direct à parler ou rationné à puissance. Là on monte ma maman si déjà ma pata maman pour ta bana ba dika ba merkel mon a kinga ka faire parce que ngala kata ba répertoire ngana so appel na ba katia merkel net le lo so benga ngai aya tuninga ndeni en tout cas pisinga ba félicitations ndenge et dada utokobala habiba en tout cas félicitations yebisa penda igwe roi d'Afrique sepele makasi ndenge gladia pesi sur le coup na kata famille makanda yebi mwana tanga kia sisi ba université na isi kwa ko sala chez moi na milieu toto so la gladia sur le ngana komba makanda zo komba na komba bakasereka ouais donc alongo peta na komba makanda abuso na komba bakasereka donc c'est-à-dire vraiment donc ba coup chapeau mama si déjà pata mama pasteur en tout cas les boumou na sali pena makambu et là c'est pena réalité parce qu'il y avait des gens où pena baba neko le baba n'importe quoi le nzamba confondre ba parce que biso na kata Congo tozanga na maloba tolobaka il y avait déjà baba bana mise baba na kati baba na baba sala ba sisi na bango mais lelo nzamba confondre baba na kati bango na baba so ça ne sait pas tout ba kamba ba qu'est-ce qu'on a fait même chose so na ba faire bana ba so ki baba ndo ki kana ba tu vas merci vraiment awa donc les abo tout ça na kata fort international atona kama sa mama na biso na deshimana ndenga ni mwa sa pembe ndo na nini chodo na sepena football nena sai pa na na monde ba ninga na ba ninga kitoko ba jus d'orange la patrona na monde ba Astrid ba ninga makati merci la papa la biso c'est Fira Nyanga donc na biso ba bote makati par tout ça j'espère que tout ça a ma campagne bandi donc ma question ça ma réponse c'est ngata ça déjà mobimba. Voilà, merci beaucoup Bitula Ngabi Yanwayo pour Réal Yula, tu vas voir Yula, on a bien Yula Messomer. On a bien Messomer. Donc, il y a bien un arabe qui va se mettre en ligne. Aïe, ça y est, Yula, ils appellent mon Messomer. C'est chez Chino, ma présence, Sami, ma bonheur, ça y est, yo, nous a Messomer. Voilà, et c'est là mon kufa, batama basala kate, na pas abona caméra na ngai. Montréal, la vite de l'Europe, mais au côté, quand ça lui met ça, tu as bémission ma fout, tu vois, qui tombe, Montréal, il a dit d'abord ça, il y a le prince, oh, Manuel qui tombe, tu petit solo, il y a des bonabiso, Gladys, il y a Mamakanda, Aotipobala, alors, il y a une Sonia, Bala, Missia, oh, le Bala, Missia, Bala, mais na libala ne bato ko o de ko bala na zai ko na yete da ya da bibi moyo ki yango en tout cas donc biso tellement technique ba balobara na bito utilité o ezali l'essentiel ba quoi liboso ba ba ezali très capté par ba bisa ba la rati ba confondre ba ba bali donc c'est à dire ba ko ba balobara donc faut que ça va des fois baloba au sentir que moi na ko za moi ko mwana succès za muta sisi mwana star za star kala libala na succès au internet et kaka ba bazo donc biso to bana ko bokola ba na c'est la parce que to engagé pour la kata wingi sika personne bien mais ba aussi biso ba promotion na ndenge ya bango bongo ba donc bazo ba souffle de vie na bango ba pesa donc ba biso ko to linga bo ba na sala promotion parce que la vie pays na pina na bilete les pays so moi sanga de kuta za na bilete les pays na kata wingi sika personne bien au moins le deal manzaka za na bilete les pays puis au jeta le bazar na bilete les pays donc c'est à dire que biso to travail personne parce que chance c'est pas la biso zaki to zapeda na ba travailler mususu o biso mo to engagé te mais ba biso promotion bon continuer toujours koloba so ba to siko ba bala ndete ezo tia bango pasi moko ba bon na tali na bi bon c'est normal hein c'est normal pour baloba ba bazanga manka faire ba to bazaba c'est vrai puis ba ça on a tous talé bango ba loba na kata ba TikTok aba si basuka bazaka limité ba côté o yimeka mo ba ka côté tinera mega à limiter la méga. Ouais, petit moment na kata ndako donc il faut ka ba no loba donc ba ope suka na ba weza ka sa bantité ba les Thompson vraiment ba ngulu da suka na bango wana da ba pe ba kelele da ba za limiter ba pe na mo simote ba ko fa na pela chupi ba tendeza boy ba oteka mo terrain mo bona kati antele kuna 5000 papa to zongo da 5 à 6 ans jeli ko bonga ba moni ba bibo na na swaka ba sana ka boy ba idana ba sa ba sana ba jomba ba sa venir ti lo so montasco la ba nitrogène on ba nitrogène
donc avenir ezokende mwana moto mbongo papa na bata mbongo pana papo chez serait ces athées donc bazoba okende liboso génération taka pichwa na mutane soit ko bana langa mo bakuta isu na millionnaire we raso basangiso ndeko na fale alobaka moto mbongo azolala depuis sa puis bakoma mutambo donc c'est-à-dire l'argent mo we nga l'argent paie l'argent donc c'est-à-dire que ngande na bona ko za jamais na kina beaucoup la 44 personnes ya basa ba pauvre bona zatana 2 amis mais basa ba tambo kina uzana 45 personnes 50 personnes badanga na ba projet na bakuba ya ata biso moti to vana ba iko le wanda forêt mais to vana ba oyeba ki to aka na ba kopte pas presse ya yeba linga ba tambo so ba tambo donc tu bango ba bazanga na TikTok. Voilà, bazanga na TikTok. Merci beaucoup avec les motos avant ici famille 4 famille. Cela veut dire noko, famille ngana maman yo papa, famille ya mama evandi, famille ya papa nanga evandi, famille ya mama mobali evandi, famille ya papa ya mobali 4 famille. Le faté. Pas mais la moi ensemble. On a les cash. Après toi ba et puis toi ba 4 famille ba bimi wa 4 pour car. Na ebisio. Hein, femme légitime. Moi ça va simba keba kota boloko papa. Dabi c'est mon kako soif félicitations c'est que mieux. Merci beaucoup à tonton pour watu wana minute ondeza boti le fanatika wena msiba mesomea donc nazo signaler bino événement ça déjà lobby tout ça bon na kati ya couleur café dans les festival moko yo les rois de la forêt a qui défendre cause ya mboka na biso c'est-à-dire les rois de la forêt a se prester lobby devant 150 000 personnes donc ils avaient mboka ils avaient mboka qui ça qui congolais surtout ça di banda ou baza na Bruxelles ou baza déjà na Paris ou baso ya pour na événement wana parce que ils avaient tout les côté tout ça na ba star ya minene ya pays par pays mais ce qu'on a festival wa okuta parce qu'on a ndenge ya biso ya Afrique ya ndenge ya biso ya Congo batalaki faut bazwa leader le plus populaire leader au spectacle waza ki soba yé a défendre pourtant to mata na drapeau ya Congo so pas to mata na drapeau Congo to ke ne ko sepelisa batutu bakozala wana ba fanatique nyonso ya bakushi nyonso tu parce que tu as na ba Nigérien bazala na ba opesté tu as na ba Gabonais ba opesté tu as na ba Ivoirien bazala na ba opesté donc ils appellent mais ce qu'on a ndenge ya biso ya Congo mais ba benga Igwe le roi de la forêt merci na vie garin pour la carte de Belgique parce que ayebisa inga les points en tout cas la minute il y a pas de commentaire à faire sur bengi bato ba na Bruxelles ba yebiso peut être ba flat hotel nyonso tu as déjà au cap ba plein pour bato ba yuti par-ci par-là ba yi donc ba premier dans l'événement ça lobby le 28 donc ça samedi lobby donc aboya vraiment ébélé pour savourer bonne musique avec Igwe le roi de la forêt dès que aussi ça tourne la mission pour 2 semaines déjà titre comme les 12 ok c'est ça la mission là on a gagné ça on continue toujours par séance d'émission répétitive au deux ans chaque mardi mercredi jeudi la point de British après yango les 19 tozala directement na mboka ya Patu Bonga bango na Chéri Vangu donc tozala kermesse au tobeta na niveau ya Matadi mais ça c'est demande ya PDG Richard Macheko donc ce to beti wana to beti les 19 wana quand on quand les 20 tango tout c'est déjà directement mwanda pour les 22 pour tobeta sur la kermesse mo za kati ya mwanda wana toujours na compte ya PDG Richard Macheko retour na biso nde tozonga wana mbala moko samedi ya uto ya ozongela ya 26 tozongi siko ana kati ya café musique na boulevard donc toujours na compte ya PDG Richard Macheko parce que tout à na boulevard oyebi to beti tellement vraiment c'était bien passé bat masengi sou iko azonga sou na ndenga gombe wana recette ezali makasi bat basere tubaki toza wana na kati ya café musique dès que to aussi sa concert ya café musique toza vraiment déterminé ya ko banda isusu à combat ya cage pour la préparation ya événement mondial là et ça le 18 octobre 2025 toza na kati ya Adidas Arena auto benyango de retour du roi il y a deuxième mi-temps pour retour du roi auto utaki ezali première mi-temps ezalaki Arena Grand Paris OK avec la qui sous avec la génération berceau parce qu'il y avait des gens dont tu pouvais ta concert wa masala qui na mama lo baloba kane le loto lo baloba ba bise ba na papa na kati babali ba komba wa ufingani et bon kuna baloba ni ote ba vieux na basila le lo musique comme ba washi bana na mike o ba UPA mais c'était ça mais quand les rois de la forêt ba biti ba yo comprendre que
sali wana etondi na bana oyo bango bakanisaki bakomi ya mike bawabawabokwaya te. Lelo na miniti oyo bana ata bamoni igwe basanti bino bapapa na bango babandai koyoka batali beveni bapapa bandai koyisa bango po bapapa anoyesa bango moi bakose bokendekende oyo bozocaca babakelele oyo biso tomona bevenema pliske yango comme bazalaki babiso babotamaki te bayebaki te moye bandima mpe ezalaki te mais tant bakomi sur le lieu et puis le terrain na conseil ya arena grand paris sortie officielle ya igwe leroy ya kobata na kati kaka ya podium yebi aza mutu ntango akotaka eloko tu il faut epesa signification entré na ye bana babi o acteur afilme auna sociétaire ye eza deuxième combat betaki non c'est weraso oyo tobandaki koyebisa oyo moto epela pa bamoni base retrouve susu kibwisa mpipa ntango bazwi yango opération d'accord ntango bazwi yango nde bana babi papa bino si bosavoure bene na botikela biso sikoyo nde bana na sikoyo bazala biso yango moi ntango toyaki tobaki tokende directement tobimisa bango eloko moko masignal moko ya moke mpo bazala nango ekotisa biso na kati ya Adidas Arena oyo tobengi na kombo ya départ unique so na kati ya départ unique wana le roi de photo bamoni confiance ya bana wana oyo bapesi oyo babengaka bawashiwashi wana banani so le roi de forêt mpo biso tozala so topesi kombo yango ekangi po igwe moto apesaka kombo yango mona apesi kombo azwi génération wana nyonso tobinga na kombo ya génération berso oyo tozokenda bango siko na Adidas Arena déjà nazokoannonce na bafanatike na biso bayeba te déjà na Adidas Arena bakoyoka déjà génération berso et puis tobimisa yango déjà tifre awa eyebima nango parce que tosisaki déjà clip avant que le roi d'afro abima azo akende couleur café déjà dans un de ces 4 matins baozwa déjà générique wana mais totalaki aseki igwe aza mutu oyo afungolaka motema la preuve ane lelo baobenga ye susu apondesi donc abotaka mais kobota le roi d'afrique ezaki abotaka basi asomoli bana mais kobota le roi d'afrique ezaki bana nyonso tu oyo bazobima bazokende bien lelo toza na fierité donc vanda nde bayuti oyokaki te na patrik mekakoko awerason azokende okese poto lelo tovandi boye robino ayaki lobi te auti kobeta na poto c'est bokasi te ya producteur oyo babengi Gauthier Mascotte lesene lelo en tout cas merci na Gauthier Mascotte na ndenge lelo ozongisa biso baproduction no makasi obeti biso lelo mwana robino monibu awa na minute oyo Gauthier topesanga invitation oyo azobeta style mobi eza le 12 juillet na kati ya village Chetemba yango deya na profite nayebisa ndeko na nga style mobi eyeba deya présence ya papier le prince na village Chetemba na kosala wana eza style mobi aye mpo azongisa biso encore une fois banostalgie tokaki epai ya defe na biso papa wemba donc bana to avivre tozala wana film mobi baza moto ya bato na kosenga bagaulois basperitas bavillageois bawario donc tout tendance bawengemen tosoutenir style mobi le 12 juillet na niveau ya village Chetemba eza production signée par motu na biso kie Gauthier Mascotte. Très bien, très bien. Il y a le prince. Totala makambo ete bamusicien tomona memi nanga bakokaka kokote rando na mwana piston toye nanga bafali mpo barando na mwana ye na kombo kimwa lobaka tatouage sika nanga bawenge maison mare tomona babuso bawana te mais tomoni lisusu ke tokimwa pile tomoni ke na ngambo na bino na bana ya ntone papa na biso etiwaka parce que motata alobi ke oyo akufi wana azali musicien na bango te lisusu koboye Manuela Bolera Wenge. Est-ce que c'est vrai? Ma boy bébé, est-ce que c'est vrai? Avec mon téléphone, tout ma boy de mon à charge. En tout cas, la évité. D'abord, on a présenté d'abord mes condoléances à la famille biologique qui a défunt parce que je ne connais pas sa famille. Et puis, na yebi ata komba famille na bangote o na kokolo wana présenté. Mais disons que na pesi ba mes condoléances et puis la famille musicale mo bima. Omoni Nadine Elese na dingabo makasi wa journaliste moko oyo tout isalaka. Donc oza pena journaliste moko o so ya bima tu Olanda. On a minute on na yebi ke bafandi lokola ba Claudine Kino bafandi ba Olanda biso mbale. Ba président d'homme na li ba Olanda biso, ba président bila kolo ba otala biso, ba président Golf Kizola. Et puis ba sage na biso bazotala biso qui ya Willy Pessie mena vieux Bob Kinzondo na linga oza avec ma précision moko tango zo sala et mema olobi na buso baté tango zo baba boy je n'ai pas vu je n'ai pas na landelo au moko te que moni lelo héritier watana be passe à la télévision pour dire que nga na yebi et bembe wana ti omoni te bato baba spiritas ba olo bato moni ata mutu moko te eza kolingaka osala émission to beta bisolo oyo basolo delari oyo eza delari oyo mutu oyoki lisolo moko boyoki fo yo oyaka na baargument oyo eza solide oyo eza mpe réel d'abord il faut koyeba d'abord bazoloba biso respectons d'abord les morts
Donc basalisaka mo ojeti Très bien. ebembe basalisaka mo ojeti. Mm. Donc ke mutu mosi mpe place moko bakoya aose koleka na télévision mpo alobaki toyebi ye te. Ozo comprendre? Omoni bato mosusu ntongo oza pembeni na wata aza intelligent. Ozo comprendre? Botika koya na babiloko moko boya kopesa epai ya leader na bino boluka boaporter un plus moko eza ya bien. Boya koya koporter biso bate quand tu viens de la télé pour dire que moi moto wana toyebi ye te mais baotala garçon na kati ya ni na micro na podium na bino moto boya bazoba kibete oya koloba bongo aza zoba loba si papi le prince qui parle. Nga naza porte parole ya wenge musika maison mère na uti même orchestre na héritier watanabe et puis naza défenseur oyo ezwi héritier soit nga direct la preuve on oyebi ke nga na héritier toza identique c'est-à-dire moi je suis le prince aza prince ya royaume archivechi héritier azali héritier aza moto azwaka biloko tout ya papa. C'est ça qu'on appelle un héritier. On t'a dit la richesse notre tout. C'est qui est moi. Donc, héritier, papi, le prince, c'est encore. C'est-à-dire que quand moi je parle de Watayo Kaka, quand Watayo Bangala Yo Kaka, et puis pour Watayo et le j'étais chez héritier le dimanche. Et ça qui joue anniversaire, il y a cadet dans la prince, il est bon, comme ça, il n'est pas. Dans ça qui est pas héritier, dans ce bon pour la compte, il y a contribution, il pas c'est Nama, tout ça là. Yo, il y a un père d'un petit frère dans la Wazaki DG. Azaki directeur na kati ya consisi ya patron na kende pe héritier tout onga ya ngai yela nga héritier contribuer na fina ba batu bazana ba minyo na senti ya wata bayebi donc na yaki pa wata batu ba siter to vante ozo solo la pa et puis yebo peut être ça ba ngoli papi nenga sa boy ngande za mona mona mutaleke na globati papi nenga sa ayem sa ba utu ba vandi ba tu na ba porte parole na ba biro tu ba vandi wata solo ba ngatu pali bango tout bazana bango tout bazana poto da mutu mo tabo ose ya koya kobanda akota na makanti héritier po héritier na lobi eloko ti très bien zombana eza d'abord pasi wata akufeli parce que nanu toza biso toza na kese toza na première équipe toza na deuxième équipe zombana donc biso to perda danser na biso danser na biso toutaka bangola toperde ye tokenda tolela awa na nini na Don Bosco awa na Petro Congo le roi d'Afora ya bato danser wana peut-être un mot pe rabinaka po eza monaka te mais bazo expliquer que te ye azali na kati ya deuxième équipe abandi na première équipe carrément aza musicien na biso danser na biso tokenda le roi d'Afora lelo atika bana misato azwa soin na bango ozomona azwa soin na bango lelo atangisa bana wana atangisa bango donc c'est-à-dire pour papa na bango azalaki na kati ya wende biso dimanche nga azalaki pa watanabe ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir lelo bato bayebi te mais nga nazo apprendre bango maître oyo ya bwata kufa wazalaki na kauka pe na kitambo nga nayebi navandi na nga tomatangazakana nani prêtre aza olala naesi nayebi papi lepanza otukoma mpo na libanda ya wata lupango ekangami nango ezala na mwa erasi mo ezala na bamila mwashi nabimi libanda wana navandi nasimbi baye nanga mai nazwi mai na omela defi mo baye wana zombwana nga nakomeli toto atemi na bipapa esi nauti kokoma to nakomi namoni mutu azalaki aleli te defi mo baye kokoma wana to baye kokoma wana baye papa héritier baye bamona papi boni bonjour boni baninga mpe na wazali nabengi so wata mwana moko nani parce que j'avais pas bien payé le crédit nazalaki kaka na ndenge ya bameka na nga mpona kosola whatsapp nde na kati na nga na tie sikoyo bacrédit normal nabenga lototo azali bana moni defi moko baza baza papa na bimi nake agovana na veranda yaka baye zombwana ntongo yaka baye aye bafille wana mibale babite toyeba papa héritier moto abengisaki biso toya banani apesi bakongo yebisa bango bakota to bayebisa wata bakongo na bakota bango nzoka bana na mibale bazali bana ya maître wana kufaki donc wata azwa charge na bango ntango akendaki kokunda maître alobaki na kobokola bana ya maître wana ti na suka donc bana wana bakutanaki ntango abisai baboya na ndako baya kozwa bambongo na bango nde baosisa bexamen awa nde baokende vacances esalinga plaisir to ndeti wataisanga moni bango kasi bana maître bajeune fille wana donc wata bayebi akufa mais ti lelo ye moto abokola bapicho wana baklasse na bango bapicho bango esalinga plaisir ato donc bango bakozala na vitesse ya koloba likambo oyo wata ye moko ayebi akuti so boya kobimisa wata mabe nzongwa po tikoso bato po bato bamona nga to mettre mission nayebi na mabe na ndebe na bien na ndebe na bien nayebi na nga ye te mais j'ai vu ici na kati ya Facebook to na fungoli bazokomi namoni baimage te batinditini awa kemisa wata kuti
bon temata baloba wana tokuta yula abenginga mbala moko baye koya tosala bango émission nazwi na otante mpona benga wata napesi bamikonelesi mpona tuna etika misia fumibo donc natali epuis émission bino boyeba wanga na bamona ye na podium ye bazoyeba awa na bino tala degre boyebobimisa wata donc makanisi na bino loka mitosaki yango moko batopesa mpe bafanatike raison oyo batizaka batu te oyo babiro na bino ezosala te se topesa bafanatike raison oyo babateke entourage ya misiana bazalaka bien te babiro eza bien te seke bafanatike bazalaka na raison po basalaka baconstant base baconstant bamoni ke bato bazomema lidene eza babo la preuve anende bake na poto wana kuna moi jamais suivi des émissions il y avait déjà na bacommentaire bazoloba peke babiro na babimo na bake na baona poto kuna baza bien te effectivement mpe baza bien te koma bino bawokobanda kozwa déjà makanisi omoni satan baona jésus ta bakuta je dai clairement arrière to satan dépassé ne sont pas dépassé de plutôt que de l'homme makanisi eza nzambe te eza ya motu donc bino makanisi na bino ya hérité eza ya bino te eza bino boya likambo baoya olakisa biso bavideo ta baya bavideo yo na kati ya podium hérité so bolobali so nana babima soba boya okomisa siko hérité mais bino ati bolobi ese wata azangi mbongo akunda ye tokenda kozwa wata ntango autaka voyage amapeka sa de marti il y avait un garçon oyo azali comédien akufa na kati garçon ne bayaki kolanda soki momi na ye bo autaka funicide epresida aire biso tokomaki na aéroport po tozwa wata momi wana mpe ayaka na aire wana garçon oyo tozalaki nana na Caribe tosone parce que toyebi sai comédien moto vana na bapesa mayo tovandi biso to wana tozela wata zombana wata kiti le garçon là na kati ya cortège biso toyabi tokei ye mpe azokenda nzene ayaki kosala soki aksida kuta 24 ebimi kake ayaki kolanda héritier kozwa ye na nini ya cortège babenga wata oyo mutu moko na kati ya cortège asali accident awa atuti ye bati babilweti abenga maître ninja sika te na chef na biso ya sécurité maître ninja sika te no napesi bambote naye na miniti baolandanga baona ba CG Junior katakata ba Dr Pichu Musumu donc bazolanda nga siko baya papi mvula na moi babonde baolanda nga napesi bango mbote makati maître ninja zonga tikuna na 24 mpona kozwa nani gato bake na 51 héritier a tout donné mais mutu wana ayaki epuis garçon wana ayi kokata motema akufa babenga wata mais wata oyo ntango babengi babengi wata te naye komona jo toba biso na wata na palais namoni vie modero papa mbali osombo andi maonese bazalaki au moins ba 5 comédien baye epai ya wata oyo te omoni artiste wana dayaki ezali cortège donc bien balokoza abi wata oza mutu toyebi te osungaka bato sunga ebembe oyo toyebi ka ayaki na ye cortège na yo te ye mpe ayaki na ye kozwa momi ekonside impact na yo nde moto ozalaki na succès bayebi toye kozwa bato baokita bamona te bayaki kozwa wata donc ayaki makambo kozwa mwasi ndaki osalela accident na ye ozokompana na wata tema ntango basona mpe babi bon nazwi charge ayise mpe bayotianga 51 esali combien bakolela ndenge nini nyonso tu ndenge nini wata napesa bino mbongo bokunda ye wata kunda ebembe wana bongo siko mutu oyo apasaki ata atiaka yayembaki ata mwa moke wata kunda ye te pourkoi boya okomisa wata na likambo oyo nga nayebi ke wata alingaka mpasi ya bato te nga mona abengaka l'homme de casse toujours l'errant l'homme qui se rise à son origine le multimillionnaire ali fasta et puis le musicien présentiel azala na susi ya bato biso tokendaka atoya nga so nazwi mpiaka mbamo na mataka jebe wana so nakiana naza kudu oyo te ye kuna apesanga explication te so nayebi so baoyo wata sela peut-être bato mosusu yango ekoma jalousie pa wata basapa wata mosusu basala bajalou na nga donc présence na ngai epa wata ekoma kodispose bato aye kozwa la toza ndenge moko te yaya eza makambo eza toza ndenge moya ata nde tozalaka nde tokutana oyo tovandi boye tokokende mpe 7 personnes epai ya te ozambota motaliaka dollar elala te donc bakokabela biso ndenge moko te tozota cote par cote moi j'ai vu chez Werason nazopese biso te tovanda wasi tokepa po bapatro totei libanda nao tokoti te balobi na bio topesa bakombo so tobandi opesa bakombo osentir que il y aura mutu mo a plaisir toya na bakombo ata tokepa ya Bruno Bika bonga pop ata tokepa représentant pendant bapano solaire ya Congo MDD business so il y a le prince les armées lorsque la SPO président les allez monter de papa biso kenda na élection 2006 biso tout tokimaka na Brazzaville bato tout élection biso tokima bonga papa emba kimaka na Brazzaville mama tchana mwa pe amer sona bakimaka na Brazzaville ba biso ba comédien tout na Brazzaville toye koluka nani général ndenge
babina biso général ndenge ayambaka na ntongo ba 7h30 déjà azalaka aswasisi baphysique alo yamba bato okuta bato bazalaki ebele ti ba 8h30 abima toya tokuta tala mpe pa général ndenge basalaka liste ekoti so ta batieka liste biso soki bato asoka te koyobaka na bato ya biso mpe baza libanda ozomani na tokimi bakomi na biso mpo bakobwaka ngo fo bobimisa wera tobaibatia papi ebaka porte parole ya wera kombo wana nde mtekotaka mona mwendekena ntango général atali bato mpe basala kota bango omoi siko esikana esika omoyebaki ezalaka succès nota ya succès wera donc yo ozodepanda nde na kombo ataliso na kete esika otokenda te pa alita chamala omona to babapesa koloba te porte parole so omoni kombo ezobimisa nde kotombango yango yaona mitozali moko te tanga papier aza libanda le prince ata porte parole aza libanda ayana mama rapa donc c'était bayebaka bomitungisa te kombo wana nde mutelesaka biso naototango liboso nga na batami na nsima yo tiana porte parole weka kombo ya gasi likolo. Voilà, et le point, c'est qu'on dit avec Simangonga, en tout cas, au lieu de battre, c'est que maintenant, on a tellement bien. On s'est recadré mes émissions, puis tout le monde est matin, mais maintenant, on a poussé, quand on dit Simangonga. Rando, il y a pas de vision, je suis même plein, na profil au milieu, les gens de l'ambition, mais tout cas, pas au compte. Pas au Québec, on s'est là-bas, on s'est en babana, ma voix, c'est mimi, maniola, mon là, on va tellement bien, et puis, du coup, on a un à part, on a la wenge, on a maïli. Oui, par en haut, on va tellement bien. Maman, tu vois, avec tout le respect que je vous dois, la charge on a en ya conseil de 18 au doigt dans la bidas. Les autres permettent un matin à côté de la bâtisse, la somme au donc la non, ça va passer à la donc, c'est-à-dire, où est très important de se concentrer ma boulot là-bas. Et surtout que Kolanda Barababila, parce que parmi les balais, surtout les bango, aux gens parlent parmi les balais, ceux qui ont dit gang, bâti ma kelele, n'a pas coûté, wana, ma coûte à la paix, parce que la paix n'a pas monté, au bâti la somme, mais pas la femme. Basola te ngana shala tala bebe wana pour le moment tout ça ma musique donc wana ezala ngona et puis lutomba te na kati ya ba carrière na bango il a mesa la mobo mana kanzu ya yoja mama moto na asala nini na ye fête na ye ya défilé de mode ya monsieur yoja mama moto bato tout baganga yoji zo to te ngana sala kaboye Zombe festival ya yoja mamobandi maoki yosoma lamba na yoji yozana ba invité ezaka na 2 personnes à congolais des congolais au monsieur yoji ayebi na vie na ye o yemo ka bien ça pesi invitation ba ko assister vous comprenez na défilé ya yoji ya babo moto ezana ba image to mona c'est archevêque même de beaucoup monsieur Sobo Fenea akenda bango na ya uli opelela mtiki le chapeau na kati ya diple so yo so madama ya yoji afaka pinga très bien soki muta sombi ndanje donc o sala mutu promotion ayebi yote ya betani ese yoji kwa ko ba na plan de so fi mo ba ko beta masuna mo bino bo ko tele mutu mbongo ko tele mbongo bo bino bo vo misaye so madama na apo bo lengo sute ba suna kisako yana taka nini ko yana non et puis bon Nicolo papa chéri alataka bien vieux mon père alataka bien baona tu babimisa mbongo bakotaka baligane basoni babilamba na bango balati yango babimi nango basali babiloko na bango mais ko banda ba Nicolo bobo badowela babilamba na age et puis baomi balaka saper moi na kati ouais ba bise titre na bayo za balaki passeport na baba komani artiste te est-ce ba chapa on ba saper tout ça tu ba saper ba bolu de babilamba bango te soki lelo misa oyo atama tele oto ondima akolobela bilamba we misa koloba bilamba mama bilamba oto yebi ye modele bibi apesa biso vision makamba bilamba si ado binisi moi mketo cha depuis tout ça bani te viking abane ko le makamba fort zo bani viking analo be makamba fort papa ma analo be makamba fort oto yeba ki makamba fort mais vieux la biso jibe ye aisa bino ki ngaza moto pa balata propre zo poisson babilamba na ye mais azal ke na robeta basula bilamba ti vieux mon père notamment asa bongo alata propre ana bongo ne pe aso babilamba na ye mais ça s'appelle que ils sont pas des sapeurs balata propre balata baso bongo mais ba sapeur ti bon ils ont des critères pour comme la sapeur pour être sapeur il y a des critères ils sont pas des sapeurs ils sont des musiciens oh ba on a taba oso bongo na parce qu'ils sont l'argent zo bon baso babilamba o ko za pe na bongo
Vous avez la droit au somme, mais ça fait la coup d'œil. Oui, hein. Tu dois avoir l'argent. On Mais va se coup d'œil. chinois, Bah, les Chinois, pas ça, pour première qualité que tu as dit Chine. Première qualité chinois, il était comme un état, c'était comme un appareil. Ça va dire ignorance. Parce que toi, on voit Chinois au secret, tu peux auto-construire, là, vous n'aurez pas de ici, les Chinois. Chinois, vous voyez dans le c'est pas. Bon, Chinois, si Chinois, Chinois, vous bâtir un niveau, ça dit tout quoi. Ah oui, Donc voilà, oui, on voit Chinois, peut-être, il y a pas, vous gagnez peut-être la fleur. Vous pouvez fleur, au fleur à Chine. chinois. Chinois, voilà. Ah, on a, nyonso donc bakoyaka te yango moi mpe to biso bakobengana loyebe te ekeba oyakoyaki kokokoyo mpeta moyaki kokoyo mpesa basket ala boya biyo boya chino ngaki na chine bino kokokola boyi obenga miso muti mpe po aboyi obenga nali japonais mpe mimombo japon aboyi eyo boyaka chi donc c'est-à-dire topose na okalisa oboya te po wana omoi biloko mosusu ezala nde yikanga na yesa opasi bato bayebaka te il faut ozala nayebisaka boye nayebisaka boye me omotala mabe aujourd'hui journaliste eyesa bato information sakeme le commentaire libre sikotelema biso to tobana bacommentaire na opesa oso avec sagesse intelligente nga je peux dire que na boza pemone yosala kati ya limba na otaki tona bano otaki lemba yeba limba bomeri yinaka na yo otaki papa chez okoti chine na chinois ta ota chinois te pays ya chine moi tu as mettre una chine ba pays yo ba chine c'est-à-dire que ça na réserve yo ba biso ngolo ba makamba ça le c'est passé c'est un problème avec un individu il faut pas associer la nation. Voilà. Il ne faut pas sauter la nation. Vous avez un problème de mouvement dans la tête. Ils ont hier ou toi là. Ils ont tête. Tant que vous mettez un chinois, donc vous allez voir au banaliser chinois. Et de ce qu'on parle. Voilà, vous banaliser chinois. Mais au bout ça dit, article ni chinois ça ne peut pas de ça. Oh, chinois. Donc, chinois. Donc, c'est-à-dire que la mission de ma machine, pour consacrer musique. Alors, la minute, il faut pas nous consacrer pour nous dire que c'est une chose à faire. Il faut la vidéo. Il faut pas nous contacter. Il faut pas me mêler sur la racaille. Comme il y a un continue la discussion, il faut pas avoir problème. Quand on a un problème, il faut pas avoir discussion. Non, vous appelez. Tu n'as dévié pour on dit tala bati na biso bazoyinaka seka yona boye okupetela okima nakakobaketele batenginga te papi tala ota yo yebi episi tupe na concentré na le 18 octobre dila sangene kuna kanga yona zoboya potole na banda babima yona esa bima vous avez bien choisi la direction tala beton epena koluta babeteko aza pena bientôt naza kayenza biloko tosimbamelaka ye. Donc, c'est-à-dire que vous avez un moyen de majorité prière, que banaba simba simba noko que le toute autorité vient de dedans. Oh, ya oui, les aragondes. Ma ramène était simba. Donc, moi, la yaza ani ka modèle. Nabata ba communicateur, ba uti ba idi kolo ba kitoko ça. Na ebi so ba mise kitoko ba communicateur kitoko. Ba la ba bi ba ta ma site akola ba bota ba 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 donc ebi so so na mise. Donc, gracias a Chico que le gozo. Donc, ça venait en Zambie. Donc, il cadre le kota bo manga te ko malu kwa ntuni. Ko ma moto te ko ma majorité prière pas la bisima simba ko ke. Voilà. Très bien. Donc, c'est-à-dire que ça n'a rien à battre. Ça la chose que la battu mawa. Maya ba esa biso. Ba se passer dans nous. Ba kabasa na ngona. OK. Ba concentrer na musala. Nga inde na zaboye. Na sala boye mabela sabu. Mabela sabu mabela. Na bungse makambo na to sona producteur bi ekuma tsuba batiki. Obanile. Zomba. Ezala ba kana osala ngona. Très bien. Kotona ya boye kote boye yo. Oh, so nga linga mwana bisembo so. La mio ba bongo fo kolongula ngo fo tuna nzambe. Pourquoi je la kanga? Ouais, biso tout ça. Maman. Apa nzambe mutazati na. OK. Si nzambe kanga ndi azamba ekadita disiposa. Amen. Nga na zwa mbaso ya liboso. Wana ezaka voyage raté oyo concert na biso ezaki annulé ya Zénith so fa to ke kobeta. Na ete yo koma na deuxième événement oyo fa to ketare na Grand Paris na Jésus mbaso. Na ko vanda bato bakaka nga malati. Okaka ngai. C'est na nga bito mekana to kila. Tebo kila bima. Amana bima makambo ba ibisanga na bima tuka ko sesa bima ba chef. La santu na bango wana. Taona koti kaka na nini ate faut que contrôle. Na ye contrôle na iba bila to changa sikona bana ba séance ba prière. Tala na zwa ba prière accéléré ya bima lelo nde na sambo na famille bona ebité so na ko kwa swelo bezuma. Et ati
mpona tuna nzambe mpo nini ezoyaka epai na nga et puis bato nyonso tu oyo baza na ka na ngai lelo bakoka kozala na nga mpe boye te omona motu mosusu azoyino à l'occasion de rien donc moi motu bakomi bien ememino à l'occasion de rien ozompane tu wana emonana mais totya nzambe liboso donc motu nyonso tofokoma ntina niveau ke so omoni eloko sanisa ifo tuna nzambe so motu aza na réflexion te eza mabe ozompane fozala mpe mayele omoni wana évité omona ndinga évité mpoza mayele évité abeta premier diskene abato babiso takende simbi te mai otala deuxième na bi non fo nazomepa papa na ngai nakende napesa diske na ayeba papa mboli ntongo apamboli évité mamote efungwa biso tu nyonso tu maison mbala mo torevolte tosongi bango pembeni na wata omona isankaka obeta lisolo évité kitoko alodima nzaka kitoko piroge kitoko nga moko na paolopa c'est-à-dire eza bongo na vie il faut ntongo abiki recule pour mieux sauter zongo otali non qu'est-ce qui ne va pas na makambo na nga okeboya na babiloko wana epuis vie na biso mopa so tozongi mpena en réalité aza vie moko oyo kandolo ntango balégende wana balégende moko oyo lelo il faut atala parcours ya par rapport ya nde atambolaki na ndenge akomi tala bapapa ya rochero bakenda bapapa lutumba bakendi bapapa wemba bakei baselektion bavie batikali wa bakolo moko boye bavandaki me bovie bozwi omona kaka kati ya makambo esi bajija vie bosi na makambo esi boyoka bajija banyoka loko mais pourquoi fois c'est moi pourquoi ezalaka nayebi te wana peut-être oyo olobi nayebi te mais nayebi te soki bakombata yango nayebi te sikoka nyonso tu wana kaka bakombataka nayebi te sikoyo c'est-à-dire il faut amitala nanu azonga na vie na biso mopao en tout cas s'il vous plaît avec tous les respects que je vous dois ngai nayebi te nde naza boye soki tolongoli okobotanga parce que vie na biso mopao aza na bana abotanga mpasi aza na bana plus age ke bazali donc c'est-à-dire que nga aza mwana na yo nazosenga tuka papa s'il te plaît meka nanu omitala otika nanu makambo se concentre na minute oyo yebisa nzambe apesa kimia nzambe abakisa ebele epai na yo to wana besoin ozala toujours en vie mpo to wana besoin na yo ya moko babiloko na obeta wana mpe pesa biso mpe mwa bien mais jibe aza leki na yo héritier aza mwana na yo moi le baba la raison du plus fort est toujours le meilleur moi j'étais chez héritier j'avais posé la question à héritier qu'est-ce qui ne va pas pour vivre là-dessus pour pas comment parce que l'homme c'est ça son artiste à la télévision oui parce qu'il y avait rien qui s'est dans aux acquis na c'est il y a moi c'est égo papa bon la télévision abi na nga les princes na yé le côté na bandi na nga aboyé quand il voit bandi ka ba ko ya banda pour batu ba yipi wana possible abanda kane batu pe batu ba yé bien avant d'après ba bandi kam zombwana po bango mpe bagere bona parce ezalaka nango mpe su te zombwa ezala nango su te na ye obimamba ya mwa makambo alamusoda nani sikoyo bino mpe bato boya mpe nango mpe na kati awa boya na biso na systeme eterne boya na systeme ya bese babiloko mosu ekoma nasalaka bese mpo na oyokana te zombwana nabeta bese mpe kolimusa evilema ya motu oyo mais ntongo yo ozokanisa elimisa evilema motu oyo aoka esimba nango te parce que nzambe aloba ça Satan, arrière-toi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu plutôt que les hommes. Donc, ma continue vous a été ça. L'homme propose des dispose. C'est-à-dire, vu en apenago, avant la kimia, à salama kamunae, papa chéri, yo peut vendre la kimia, salama kamunayo, ou à ta bout, tu vas se péter, c'est pas pour ta maman kamuanati. Donc, c'est-à-dire que, nous, tout va nous cato kende. C'est très important, tu vas net nayo, la de la makamno bien, bétanou le nayo, net biso la minute. Et ça, la biso, arrêt à Grand Paris, surtout que la Didas. Après Didas, tu as songé sur ma camoufou. Donc la vie continue. Très bien, la vie continue. Merci beaucoup à tout le monde. Mon conducteur, mon anayo, a pu le prince. Apprendre ou à laisser. Tout ça dépend de vous. Sur le niveau solitaire, ça dépend de vous. En tout cas, le prince, merci pour l'invitation au respecter à moi. En tout cas, pour le avoir la mission, pour ma rosa, là, il y a le prince, Maloba et Souka, dédicace, et puis, ouais, en tout cas, donc, quand vous voyez, il y a une musique à former par lui, opération, toi, on va se battre bien, bien, Thierry, en moi, on continue surtout, on a eu, il y a eu, président qui sont là, on a eu, président Donald, on a eu, les sages, Yaouli, pensé, mais fait beaucoup de choses, Yaouli, opéré la MTT, le Japon, on a dit, ben, il y a les qui m'a kanaki.
donc abino tout bozolanda ngai nayebi ke na minute oyo opération ezaka somba biyo na yo toboyi totika na monde si je savais le 18 octobre Adidas Arena avec la génération Berceau le roi de la forêt Ibwe na kati avec tous ces poulains oya koyoka biloko ya sika eza te oyo tobetaki na grand arena grand paride tozongisa biso tomataka oyo totiaki elekaki se mwana azalaki na première ntango azomata deuxième oyo akupa eleki kupe wana tobwaki. Donc, c'est-à-dire que tu es bongo. Mais, ma programme, c'est que nous retourne à Bissou, toujours, on a déjà ma taille, on a partout, on a, j'arrive à mon point, les 19, après les 22, tout ça, on a moins, les 26, tout ça, on a café musique, tout ça, merci encore une fois, on a Gauthier Mascotte de sel pour l'invitation, pour ça, pour la compte, il y a conseil, il y a style de mou, où ils ont les 12 juillet, la carte, il y a village, et j'étais maintenant, ok, là, aux annonces, plus sur l'invitation. Donc, il y a un bateau balinga papier les princes, j'espère que le numéro est encore des amours là-bas. Robert Tapis 240 qui a la PC à Ouli Mouchen 97 067 16 44. Soit PC à Ouli Mouchen 89 99 55 194 là au Finga. Là, on a porté directement l'occasion de remercier ma staff nanga na bandi d'abord na Poutou Oyo. Là, la souci à Batou. À la souci à Batou. À l'ingama et mis son moteur qui tati. Lui, il s'appelle le grand maître Soisi Matata. Matata Baswazi, de grand maître la Pessi, acteur à film à Koufarati. Yé babengé na combo ya Gino T6. Donc yé à mon anarati, acteur à film. Gino T6. Donc yé zaboy. Soko zo lukai, moninde yo telemi a. So tena, so mona lili no. Donc lili no ndei. Donc azana yo. Gino T6. Et lili na yo oyo zo luka. Yé wala. Qui cité au Koutane, au compagnie réalité, mais pas pour ça, ma soeur Mbogo. Au bois, il banga bakabelo le banc. Alors, on a charge, qui boit du banga plus $100, $200, personne n'a pas moi là. Comment on a dit? Gino T6. Gino T6. Au bois, il banga à l'eau de nord, bakabelo 500. Un peu sur 4 ah, ma bé. C'est là au monde. Au bois, il banga. T'es dit le comment? Lukwama tedi lukwama na kati ya France na bike wapi na mboka ya grand frère na nga chebel pem lokoko honorable Timothée Chimanga na tenga bikeli tedi lukwama na biso na peso mabote makasi des fois tenga pe na lingo makasi po kumbono eza lengi pona oboka ngo donc tanga tedi lukwama donc na remercier vraiment makasi na représentant voilà ma panneau soleil pour MPD business so ituku na remercier Yannick Kuba mofinu pourquoi pas na PDG Maluma Voka Gisèle en tout cas des fois donc après c'est donc Lou Gisèle bon bisou si que soit mieux voilà il y a le prince Tara Gisèle Lou Lou de Paris dans one dans na donc ya za na mboka mona ba Guy Basket ba Guy Basket continent na pesi ba mbote na PDG Maluma Voka balobi Israël référence Maluma Voka balobi deux fois na pesi ba mbote na Didier Nzairo moto na équipe banque mondiale na kata $100 mon papa j'aime ka papa Jean-Marie Jean-Marie Kaya mon père Jean-Marie Kaya donc des fois na pesi ba mbote makasi papi le point c'est na bi kolinganga makasi na pela linga makasi batela biso mère na biso na ndenga ba jeté en tout cas na pesi ba mbote na makasi na yemoko le PDG de PDG Pembele Zimutu Pego Pembele Zimutu Pego il y a patron ya maison Congo business na kati ya marché central MDD te wana Pembele Zimutu Pego Pembele Zimutu Pego je te fais des gros fils il y a patron ya maison c'est là et pourquoi pas na grand gérant au babi Junior Salé ye souvent assis maison au babi Arlige business toujours na kati ya marché certain Rachel Molifa femme de double passeport diplomate le pasteur David Mouya yazana li kofi électrique et puis azana loboko ya mon pépé Nzambe soka simbi yo donc mamuno tivandi
Pasteur David Ngouya, na pesi Bambote Makasi, na pesi les patrons certifiés. Serge Bangala, Mouta changé d'accord à l'époque. Miki Serge Bangala, wana moni boss, il doit 6 étoiles, formateur de boss. Na moni Serge Makila, dragon de la monnaie, pourquoi pas? Dans les patrons, au babé, na combat Junior Kota Majali Seki. Junior Kota Majali Seki. Merci beaucoup à tout le monde. Télévision, la radio, théâtre, France. Merci beaucoup. Donc, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous mes fidèles. Il y a Anti-Stress télévision. Abonnez-vous massivement pour nos amateurs des camarades. Merci à mon Anti-Stress GM4 de Paris. Je te fais de gros bisous. Merci à Teddy Loupa, ma démarcation, la Katami Kilikuna, ma gros bisous Nayo. Merci à tout. Je vous aime beaucoup. Et ben, si vous avez laissé, pour continuer toujours pour s'abonner au salaire à mon grand dame. Tout le monde a mon papa spirituel que j'aime beaucoup, Esprit Bower. Papa, merci pour ma prière. Tout le monde a biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona bagag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso mesiko s'abonner alors massivement. Ici, abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika.